Après l'affrontement et Salema Kilobi entre rebelle ADF na FARDC 5 civils Mokoka Koufaki na édition de l'eau Bokolanda détail et Zolobama déjà Moïse Katumbi candidat président de la République en 2023 Mutuna Tobituni na rédaction ya KNB News awa membre ensemble bakokota na gouvernement Samalokonde. Est-ce que va travailler pour la réussite? Il y a qu'un potentiel candidat Félix Tshisekedi. Tout va travailler pour nous préparer candidat autorité morale na bango Moïse Katumbi. Il y a moi na kino mokolo lelo ba réagir na question wana. Dossier retransmission en direct un match RDC Gabon et suscité ba réaction ndenge na ndenge. Gilles Alingete Oyazali Mokodia IGF a tumaki quelques individus oyo ba combien kosenga eti $400,000 quelques heures avant match. Kasi ministre ya information et presse Jolino Makelele na journaliste Kabulo Mwana Kabulo bazoki peta ya kopesa version des faits na bango bokola leo bokolanda ba détail na édition oyo. Bozali ebele ya kolanda biso première chaîne de télévision oyo ezali kopesa mo ba information en continu kasi na lingala KNB News biso yeyo toyeli suna bandako na bino. Dans deux chambres, il y a parlement. Basala qui adoption, il y a calendrier, il y a session, il y a mars 2021. Voilà dans les détails, un reportage Oyo. Sénateur, il y a République démocratique du Congo au cours de la plénière Moko Oyezalaki Mokole lobby lundi 29 mars 2021 dans la salle de conférence il y a parlé du peuple na Kinshasa. Adopté calendrier la session ordinaire il y a mois de mars il y a chambre na bango. Avant adoption na yango projet oyo ya calendrier ezalaki amendé na ba élu des élus lisusu ba sénateur ba yeko bakisa certaines arriérés ya ba proposition ya loi oyo examen nango et salamaki te lors ya session oyo yuti koleka ezali bongo notamment ba proposition de loi ya ba sénateur Guy Lwando Aimé Patience Mangwadi Peli sous ba projet de loi transmis na ba membre ya gouvernement ya république. Si il faut qu'on rappelle que avant projet ya calendrier ya session ordinaire ya mars où ils avaient déjà adopté mardi eleki na conférence de président du Sénat. Au cours ya plénière ya lobby lundi 29 mars na Assemblée nationale ba adoptaki calendrier ya session ordinaire ya mars 2021. Calendrier oyo ezali ko répondre les sous barrières législatifs il y a une nouvelle matière il y a contrôle parlementaire paix budgétaire audition paix approbation il y a programme il y a gouvernement oyo ezali suivi les sous na investiture na yango examen il y a rapport annuel il y a CENI pena oyo il y a processus électoral 2012-2018 examen il y a rapport annuel il y a commission nationale des droits de l'homme CNDH Pelisusu renouvellement ya bureau na yango révision il y a quelques articles il y a règlement intérieur il y a assemblée nationale selon règlement intérieur calendrier oyo etikali ouvert tout au long ya session oyo ba matière mususu oyo ezali jugée urgente et kozala ajouté sur proposition il y a conférence des présidents paix adoption na plénière oyo azali souveraine Kinshasa et l'équipe partout pour cette session. Après affrontement et Salamaki lobby entre rebelles, il y a ADF na FRDC, 5 civils Mokoka, Koufaki Bolanda, détail dans reportage, il y a Nathan Seta. La région rebelle, il y a ADF, signé sous une nouvelle inscription, Mokole lobby lundi 29 mars 2021, na agglomération, il y a Samboko, Shani na territoire, il y a Beni na province, il y a Nord Kivu. Rebelle, oyo s'affrontaki. Na ba élément ya forces armées de la République démocratique du Congo avant baya ko boma quelques civils oyo bandai ko kende na bazamba to na babilanga na bango ndenge administrateur assistant ya territoire ya Beni en charge ya finance alobaki na presse locale nazali ko confirmer une nouvelle attaque ya ba rebelle ya ADF oyo bazwaki Samboko Shani na mi-journée et ezalaki na région oyo ezali un peu reculé oyo ezali ko connaître problème ya connexion
to dépêchaki ba équipe na biso sur place pour na ko s'enquérir na situation ndenge Rosette Kavula atalisaki. Na bongo société civile à travers président na yango ya groupement Batangi Mbao azali ko beta lisolo ya ba dégâts humains o ezali enregistré na suite ya passage ya basaya oyo. Pona sikoyo ezali na 5 civils oyo bakufi pe 2 bazali blessés. Bilan oyo ekoki ko changer vu que plusieurs autres personnes oyo pe babane ko se rendre na babilanga na bango kaka na ba air wana ya tongo ti sikoyo bazongi na banda kuna bango te ndenge Jamali Moussa alobi. Moko ya ba élément ya sécurité akufaki sur le champ de bataille ndenge pe azali ko renseigner kaka même source oyo. Pendant ce temps bazali ko observer mouvement moko ya déplacement ya babitant oyo bazali ko vider chani pe bazali ko ko kene na ba environ nango mingi bazali ko se diriger misusu na Oisha pe misusu na Maimoya. Et suki wana te côté ya ba FRDC ba repoussaki pe incursion mususu ya ba rebelle ADF oyo elingaki ko salema mokolo ya lobi lundi kaka 29 mars 2021 na Mahala na localité ezali située na chefferie ya Walese Vokutu na territoire ya Irumu na province ya Ituri. Porte-parole ya secteur opérationnel ya armée na Ituri nde azalaki ko beta likambo oyo na bandeko ya presse locale pe azali ko indiquer que 7 combattants ya groupe armé oyo bazalaki neutralisé lors ya affrontement yango. Après arrestation ya éclaireur na bango moko mokolo ya lobi na automate lelo ba FRDC ba neutraliser 7 éléments ADF. Ezali bilan oyo esalemaki lors ya incursion oyo ezalaki repoussé na armée mokolo ya lobi lundi 29 mars 2021 na Mahala, localité oyo ezali située na route nationale numéro 4 ndenge lieutenant Jules Ngongo a soulignaki. Kaka selon même source élément moko pe ya armée régulier akoyaki na bitumba yango lors ya ba échange ya ba tir na ba ennemi oyo ya kimia. Kasi esengeli koyeba ke mikolo oyo ba rebelle ADF ba multiplier ba attaque na bango contre ba village na chefferie ya Walese Vokutu na territoire ya Irumu. Activisme ya ba combattant na partie oyo ya République démocratique du Congo et provoqué déplacement massif ya population congolaise oyo bazali koluka kokima contre oyo po balembi bibembe. Na yango bazali toujours ko alerter na bakonzi ya politique pe ya sécurité baluka ba moyen nyonso pona kokotsa kimia kotoyo. Trop c'est trop. Kinshasa et l'équipe partout. Retour en image, il y a ces jours, il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Qatar, séance de travail Moussala Ndeni ya Salaki bolanda ba détail na reportage à Nathan Siata. Loboko ya droite na motema ya Prince Emir ya Qatar atalisaki considération na ye epai ya invité na ye liboso ya palais princier ya Amri Dawan debout congolais pe hymne national ya Qatar et yembamaki avec un partenaire idéologie. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Prince Emir ya Qatar bapasaki en revue troupe d'honneur avant bakota na salon privé ya Emir. Deux personnalités bazwaki séance de travail na ba expert na bango avant baya ko solola bango mibale kaka, c'est-à-dire tête à tête pendant 1 heure du temps. Après yango président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Prince Emir balekaki na ba signature d'accord historique pour na deux pays. Ezali bongo accord général ya coopération économique, commercial pe technique entre République démocratique du Congo pe Qatar oyo ezali ko viser ko garantir sécurité pe protection ya ba investissement massif oyo et ko salema kalate na accord yango deux pays oyo ba signé convention pour éviter double imposition ya ba revenu oyo déjà ezwami pour na traitement fiscal ya bien pour na ba investissement. Thème ya partenariat oyo ezali repris na mémorandum d'entente pe accord oyo ezalaki signé na ministre des Affaires étrangères Madame Marie Tumba Nzeza pour la République démocratique du Congo pe ministre ya transport pour na Qatar. Des secteurs importants de ezalaki concerné ndeti oyo ya transport aérien pe maritime.
ba investissement oyo ezali souhaité na secteur maritime et ko constituer na modernisation pe développement ya ba infrastructure maritime stratégique ndeti port ya Matadi Kinshasa na Boma na oyo etali secteur aérien compagnie munene oyo national Qatar Airways et ko proposer ba service na ye na République démocratique du Congo na nzela ya régie des voies aériennes RVA en sigle OEP et kozala moderniser ndeti kotonga pe ko financer 3 aéroports mokoka ya Njili na Kinshasa, ya Loano na Lubumbashi pe ya Ndolo na Kinshasa pour na aviation d'affaires, souka na affaires pour na indépendance économique ya mboka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko continuer séjour na ye na Doha pe ba activité mususu ezali prévu na ba air o ezali ko ya ezali en rapport na ba investissement direct na ba étranger ezali ko continuer avec impact na idéologie Kinshasa et l'équipe partout. Ezolobama déjà na Kinshasa, Moïse Katumbi candidat président de la République na 2023 na rédaction ya KNB Tomi Tuni Awa bandeko ya ensemble bakoza na gouvernement Sama Lukonde. Est-ce que bako travailler pour un potentiel candidat na bango topé bako travailler pour un actuel chef de l'État ou le père cause la potentiel candidat na 2023 motunam et tunami na balabala bolanda ba réaction awa na micro ya Naomi Mpila na Hervé Zaka. L'action oyo ako participer na union sacrée et le baba comme c'est déjà blanchisserie que nous devons avoir ça la musala de sorte que la population et se retrouver. Et aussi le fait qu'il y a la union sacrée et je exclue m'occuper pour manifester ambition na échéance pour la 2023. Il va le faire, mais au moment où il sera dans le gouvernement, il doit travailler dans l'esprit respect. Il y a l'idée qu'on a dit ça, de sorte que la musala moko tazosala pour intérêt personnel nae, mais la musala azosala pour faire avancer mboka na biso. Et aux échéances prochaines, ce qui a postulé et que le peuple a kanisi a travaillé, oui, mais c'est ce qui le peuple a moni que a postulé, mais a apprécié vraiment la voie que sportivement qu'on dit mappé et qu'on fait avancer la démocratie dans l'État. Union sacrée, chef d'État Sangisi Batu, pour ne pas mettre Samboka. Abengi Batu, il y a la partie Nyonso, Abiboya to Sangana, to me Mamboka Liboso. Moutaroz en ambition et Boyamité que Moutou a en ambition. Il y a posé la président lobby. Mais d'abord, pour le présentement, Moussala Nini a écouté le gouvernement, Nini a remis Manaka le gouvernement. Pour la paix, le lobby peut la représenter, il faut savoir Madame Lelo. C'est le lot, ça, Madame Lelo, le roman, moyen base, au comme appelé président et aux alatés. Donc là, il faut au bandana, nous, ça la malam, Siko, Simane, pour aux ambitions. Bon, ça bisala salate, bakozala na ba limite na bango, bakozala na manœuvre na bango ya pouvoir, mais il y aura aussi des limites parce que j'apprends que avant de bakoto d'abord en fonction, ils vont déclarer leur bien. Donc ça la déclaration ouais, autant la bozuna bango bazana bango avec l'état de droit les loyo, o ya kanyaka ils ont mis kuna na ndenge sengélité. Justice ko tshaba maboka ko tiko pambate. Partenaires sur bazana makaniswana ya bokebete. Mboka za sundenge za lakate, ezali fuluté. Les Alaïska Batobazali, les Beko Ezali, Bakolanda. Ils vont travailler selon vision chef de l'État, naba limite où il y a copé sa bango. On a kotombo la mboka. Les âmes abété sur la toga na ambition. Il y a cause à la candidat en 2023. L'ambition, on ne peut pas arrêter les ambitions. Platinum triple X Nelson Oyo Beltexo a pesi mikolo yango nde pesami po bino ba coiffeur oyo bolukaka labo zope occasion ya kozwa ba cadeau ebele oyo Beltexco apesi bino bolanda ba détail na reportage ya Nathan Siata. Beltexco musungi ya mboka aye lisusu kaka ndenge amesana kosunga cette fois-ci aye avec Nelson Platinum triple X lampe de rasoir oyo atient à disposition ya ba congolais pour na misala ya ndenge na ndenge eza na minu ya kosakana teta kaka bazali ko benga yango triple X, c'est-à-dire
avec lampe de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisina bakwa pe o arranger mutu mandefu sans problème. Lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X ezali kitoko bondi milanga kasi sango ya kitoko makasi oyo epesi sai na mitema ezali ke bakwafer nyonso boyoka bien osombi kaka 10 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X oza na droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku sadi benga kaka na numero oyo 081 85 00501 okozwa superviseur ya Beltesco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir mpona okataka suki na yo kitoko na elengi nyonso tunanga nini somba kaka 5 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson ya Beltesco Platinum Triple X oza mobimba bakoya kotikala yo mesa oyo na ndako pe miroir oyo yo na basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Beltesco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda koutiliser lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X bakobanda koenregistre bango pe na fin du mois bakozwa mwa eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Beltesco Kinshasa eleki partout. Mokolo lelo Sonal a fouti bongo 15 97 700 francs congolais na gagnant oyo a gagné pe azuba kadoana na maboko ya directeur général adjoint monsieur Mike Fuji et le kana kindenini ba détail bolanda na reportage oyo. Société moko oyo totikala na yango na mboka oyo République démocratique du Congo oyo ekomisaka bato ba millionnaire c'est-à-dire olamukaki mpiaker kasi olali lobi nango kuna olamuki millionnaire ezali kaka oyo Société nationale de loterie Sonal en sigle mokolo ya lelo na siège na bango cérémonie monene esalemaki kuna ezalaki bongo paiement ya gagnant ya 15 97 700 francs congolais oyo abetaki mokolo ya vendredi 26 mars 2021 eleki esalemi na présence ya yemoko DGA ya Sonal monsieur Mike Fuji elongo na ba cadre pe ba agent ebele oyo bazalaki wana ya Sonal. Après vérification monsieur Mike Fuji a remetaki chèque na heureux gagnant ya montant ya 15 97 700 francs congolais na lobi bien 15 97 700 francs congolais ezate ba jeune na bino mikie oyo na kobetaka ba pesaka bino ba 500 000 francs na ba 300 000 francs awa tozali kobeta lisolo ya ba million na lobi bien ba million kaka pe minde akoki kofuta ba montant ya boye ba pe bokangake mokolo ya lelo mardi 30 mars 2021 PMI atieli bino cagnotte ya 25 millions de francs congolais. Je crois que qui montant 25 millions ndimelanga eza ya bajete Sonal azali pe akozala wana toujours pona kosepelisa peuple congolais yango wana a lancé action promotionnelle oyo bazali kobenga longa lisusu na PMI avec cagnotte ya 734 millions de francs congolais à gagner Kobanda le 23 mars till le 30 juin 2021. PMI jouer c'est gagner Tolobaki te Tolobi mon côté sur terrain PMI akangi masolo nyonso bakoya bakokende mais Sonal seko na kati ya République démocratique du Congo pona kosunga ba congolais oyo bazalaki na mpiaka lelo lobi bakoma ba millionnaire ndetije Kinshasa eleki partout. KNB News chaîne ya liboso na République démocratique du Congo oyo epesaka bino ba information continue na lingala
nano ezala te banda basala TV boyebi malamu que biso tozali wana pona ko servir bino na ba langue oyo boyokaka kitoko lingala monoko tolobaka na Kinshasa pe à travers le monde et c'est que ba émission ndenge na ndenge ezali ko continuer ko pesa makuna na KNB News ceux qui botali na chaîne YouTube na biso déjà ba émission ezali ko leka bolanda ba extrait ya kindoki politique ndenge et lekani mokolo lelo bolanda. Le combien de regroupement politique dans le Union sacrée pour la nation, est-ce que le président de la République a satisfaire Bango Nyonso et que ce qui a commis a satisfaire Bango, qu'est-ce qui va se passer? Et le retour, il y a un bloc du genre structurel. Vous avez dit que bloc de déplorer qui hier et le retour il a pesé on a pété. Tu limites que l'union sacrée comme un bon mot effectivement. Et comme voilà structure il y a une fiche d'adhésion comme ce qu'on est groupement politique. Mais pour la NESA déjà. Non effectivement il y a un nation parce que tant que continue la logique net il faut peut être moi carnet moi honnêtement ma liste de présence moi boy. Et le retour qui le comme là parce que c'est comme un bon mot. Récompense, les camarades récompense. Non seulement récompense, et comme on la fait structurer. Et comme on a nous représentant en haut, au cordon, il y a une sacrée. Tu limite que comme il est hiérarchisé. Voilà, parti na yo, on a parti nous évoluer. Manaza, IDPS qui bassa, tu évoluer IDPS qui bassa. Mais union sacrée, c'est état d'esprit. Le président de la République a dit que le peuple s'est retrouvé tout petit comme blague. Parce que pour le président de la République, il a charge à Bémarango, il a testament au père fondateur Batika. Il y a pour la démocratie, les progrès sociaux au Tika Lawana, au père fondateur Bakokisate. Au Foufati à Kokisa. Les progrès sociaux. Ils ont testament. Donc, Batika Bambri. Tolini peut bambrer mamanante, Tolini peut-être que tout ça, ambition de mesurer. Je crois que le président de la République, il faut aller dans la vision. C'est vrai que la vision. Quand tu as la vision, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu travailles pour le peuple. Tu dis que tu as dans l'eau, que le peuple se retrouve. C'est ça en fait l'union sacrée. Mais tant que comme si on est tout banni, ou comme moi, gouvernement, exiger, net droit, mon robot, na côté en tout cas, biso mo batal bosso to hotel, ma pour recadrer ma cambo. Dans la mythe on a dit que n'est pas mamboké. La raison toujours maîtrisé, effectivement, bon, c'est vrai, mais je crois que Tito, comme début la semaine prochaine, déjà, tous en a gouvernement pour bâtonner, tout est là, parce que le peuple, il faut se retrouver. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Bayembi nzembo mingi babana koyemba nzembo mena suka nango basala ba église. Yebisa biso no nini sala ki babanda karena bona musique mais bashitara toujours bakumba pasteur ba prophète. Oyebi mutu moko te abotama na idée à sa l'église. Mutu moko te abotama na idée à sa la mutu mabe. Mutu moko te abotama na ida trahison mais nyonso tokuta ngo na mokili nde yango wana nakoki koloba ke grâce nyonso o nzamba apesi na mutu soki a comprendre ki aza na eloko moko ya kokommunike bato oyebi eloko moko uti oloba ke étouffement oyebi quelqu'un qui a de la grâce c'est comme l'eau. Alors, tant mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Parce que nous sommes tellement limités et Dieu est illimité. Yende muta simba kabiso na maboko, yende muta mema kabiso. Franchement, bon Zambé, c'est ce qui va nous donner la vie éternelle. Ah oui. Mais maman Simone, si ko conseiller ba CROP baza na mingungu lokola yo mais bazo wa canal ya robimate. Bala ko étouffé bon na ba église. Oko conseil bango ni. Église a étouffé mututé. Église a étouffé mututé. Eh bien, thème ya né oyo. Oui. Pour moi de la femme. Une femme leader. Oui. Leadership. Eh bien, le seul leader, au hasard invariable, c'est Dieu. Et bisognoso, tous infaillibles. Ceux qui te supporter ma pasteur,
en fait romona l'église est na mutu na mutu comme une église et ba pasteur peut soko ba koka ko supporter ba chanteté to romona pe kaka ke en tout cas makambo pe simba te église nyonso sika ozali oyo ozokumisa Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis là pour venir bénir le peuple de Dieu pour ezana ba kwa mususu ba télévision ezate mais oyo ayoki sango akoki pe kolendisa bato que quand Dieu fait des miracles asalango éphémère te mais asalango pour etika la libela. Match RDC Gabon et les cas qui en direct na radio télévision nationale T et susutaki maloba ebele surtout côté IGFP ministère il y a communication p média yango na biso na KNB mokolelo to zongeli dossier na bola de détail na reportage signé na Tansiata. Polémique moko ezali ko réunir autour ya mbongo ya retransmission ya ba match ya Léopard na télévision nationale. Selon banquette ya IGF avec inspecteur général Nango Gilles Alingete pour aboyaki ko pesa mbongo selon ndenge procédure ezalaki kasi IGF aboyaki pe match ezalaki retransmité selon inspecteur procédure ezalaki respecté TP moi ba zone d'ombre ezalaki na dossier wana ndenge azali koloba awa na moi extrait oyo ya émission. Match ya lobe ezalaki nini? Et comme match ya lobe ezalaki tout d'abord, équipe nyonso Léopard na Mazembe. Trésor public a foutaki bango mbongo nyonso na location avion. Na ba prime ba joueur. Na ko peso ba chiffre to atteindre autour ya ba $1 million. C'est un grand sacrifice que gouvernement a salaki wana ba lobeli yango te a pesaki motivation. Siko match ezali na 17h to monika kanaba 14h à demande à paiement et non bah fouta pour la retransmission après la retransmission il y a match tout d'abord le ligne à kosala wana ni kambozali na 17h yo bimina c'est comme si nzungu à l'état ezala kaka après à tout moment wa bimina likamna ye tout monde kaka basengi biso ono bino batu bozo ko tal total aksi bino tozo futa retransmission combien match combien retransmission $400,000 €320,000 soit $400,000 qu'on devait payer pour la retransmission. Donc kimoyibi ezawana pour match kaka moko $320,000 nde eyaki koyinda kasi côté ya ba directeur ya sport ou ya RTNC balobi ezali fausse information selon Kabulo oyo azali moko ya ba directeur kuna na RTNC alobi ke IGF azalaki na information ya bien te kasi côté ya ministre ya information Julien Makelele OP azalaki impliqué na likambo yango pona ye a décliné ki responsabilité nyonso si likambo wana pe devant presse lundi 29 mars 2021 oyo ministre alobaki avec document à l'appui que azali ni de loin ni de près impliqué na paiement wana ya $400,000 pour na match moko pe alobi que abundaki pour na paiement ya $320,000 pour na 2 matchs selon ye enveloppe wana ezalaki pour na barrière ya Goka International organisation ou ce qui par rapport à la retransmission ya ba match ezalaki match Gabon RDC na Angola RDC donc document oyo ba kotiselaki IGF pour na match moko Eza moyibi donc il faut clarité et bana na likambo wana dossier oyo ezali à suivre en attendant ba enquête ezali ko selma kutu inspecteur général IGF alobi likambo ya $320,000 oyo ezali vrai et bimaka kasi ezali na batu oyo bakabolaka yango po match moko ezali $160,000 et non $320,000 donc dossier oyo ezali à suivre en attendant ba enquête ezali ko continuer pe kala mingi te ni tout ekokoya pour na dossier oyo Kinshasa et l'équipe partout. Malgré élimination à bango lobby Léopard baganyaki Gambie na fin de partie pe sengeli moyeba ke lokola koloka d'abord Apoli contre Angola 2-0 bona na ba détail na reportage oyo ya Nathan Siata. Malgré que balongo na bango na course ya CAN 2022 oyo kobetama na Cameroun, République démocratique du Congo a s'imposé qui mokolo ya lobby devant Gambie lundi 29 mars 2021 na stade Martyrs ya Pentecôte na Kinshasa na score ya 1-0. Unique bi ya ba Congolais oyo ezalaki inscrit na Kazadika Sengu na 47e minute. Rencontre entre ba Léopard
ya République démocratique du Congo na ba Scorpion ya Gambie ezali ko s'inscrire na cadre ya dernière journée ya ba éliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2022. Rencontre entre ba Léopard ya République démocratique du Congo pe ba Scorpion ya Gambie ezali ko s'inscrire na cadre ya dernière journée ya ba éliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2022. Na cadre ya victoire au République démocratique du Congo azali ko compter 9 points na 6 sorties na groupe D. Pe azali ko se placer sikoyo derrière Gabon pe Gambie oyo bazali qualifié pour la phase finale ya CAN 2021. République démocratique du Congo a reprendre part pour la première fois depuis 2012 na phase finale ya compétition oyo continentale oyo édition 2022 et ko salema na janvier prochain na Cameroun. Na bongo ba Léopard bazalaki déjà éliminé après défaite na bango face na ba Panther ya Gabon jeudi 25 mars eleki. Na match mosusu ya groupe D Angola pe azalaki bati na Gabon na score ya 2-0. Tokanisa que le fait que RDC a participer na CAN 2022 oyo ezali koya epesi matière à réflexion na bakonzi oyo bazali ko gérer sport pona koluka bavoise moyen ya ko arranger makambo en l'interne pour buzoba ya boye ezalate lokola pe toyoki ke président ya FECOFA Constant Omari alobi a participer na ba élection ya Fédération Congolaise de Football Association oyo ezali ko salema na mikolo oyo ezali koya donc tokokanisa ke moto oyo akoya ko remplacer ye akosala ba même bêtise te pe akosala effort à relever pente et sika au Constant Omari atiki football ya République démocratique du Congo Kinshasa et l'équipe partout. Tokomina suka ya édition lelo nazali na plaisir ya ko présenter bino. Merci na bandeko nyonso bazali ko landa biso na jamena botika la fidèle na KNB News pambate biso tozali ko continue ko pesa bino ba information en continu kasi na lingala. Susi nanga ezaka moko. Tomona lobby. Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino